Bon, pour d'abord on a moni les informations la clarté parce que au départ ministre a lobby que coronavirus est là qui chez un monsieur il y a 52 ans venant à France, mais après sous OMS a démenti yango. Bon, tu éviter proposition ou bien information au ministre a ça qui est vrai tout est faux parce que besoin de tout là. To comme moi batu mususu balati ba fini ki bazolo. Bon tozo ebate. Biso soto fini ka bazolo ou bien eza vrai. Omoni na yango na osepela ka soki information ezali surtout soki eza pas ministre eza information moko solo o eki oza crédible baza na contradiction tena OMS. Pour ministre de santé OMSP les organisations ya santé. Donc il faut pas travailler en collaboration pour na tous avoir informations qui seront claires. Omoni aux bien. Ce qu'il faut que Moussika n'a évité pour tokai que non magamba coronavirus en 19 millions de dollars ezali. Est-ce que ça pona balanga na lobalanga et de côté a na pe na mbio kika rande batnyo subayoki. Voilà, merci beaucoup. Apport nanga pona panique wana vraiment eza parce qu'on a biso ba congolais nana. Pourquoi? Parce que na minute otoza peuple azo se retrouver té. Vi ba média otozola. Ministre de la santé à lobby boye, on met ça lobby boye. Peuple azo yebate na Rolanda. Ministre de la santé a éclaircir, après ça peut de bonnes informations là-bas. Tout ça l'éclaircir au juste. Les ans n'engeni ne banaikaka. Papa a 52 ans et à Outi France deuxièmement Camerounais à Outi France. Bato na bazo longa kuna ko ya awa. Boyambi bango. Après quelques temps boye ko découvrir. Mais effort na bango les ans n'engeni. Biso toza paniqué mutu ba donc on ne sait pas comment se protéger to ça la ndenge nini parce la même campagne de sensibilisation pour na batu parce que mutu noza na culture ko tanga te mutu noza na culture ko landa information te parce que même campagne de sensibilisation pour na coronavirus poto yeba parce que peuple a commis paniqué ba muso comme na bakangi bazolo ba muso bakangi bilamba on ne sait pas au juste le Cameroun ba aider biso pour to za la bien parce que les maladies moko ça grave ça terrible pour conserver en mboka c'est difficile. Talana no Ebola pamba, ça fait déjà combien d'années? Mais na coronavirus c'est terrible. Donc c'est un peu ça. Bon, la question de ministre Asali Moussala ne malamu en tant que ministre, dès qu'il y a un problème sur le plan national et même international, ministre de la santé a vraiment une obligation d'informer la population vis-à-vis de la maladie n'engebimi a ekumi a na ville à Kinshasa. Bien que nous te sentir en gote, palper en gote, mais c'est un danger. Un danger à ce qu'il faut prendre des précautions makasi pour maladie wana ndenge ezali esalema kuna na Chine et puis ndenge za kokota na kati ya Afrique et précisément na Congo na Kinshasa et ça un peu passé pour ceux qui bazu yango ba dispositif ya makasi te ekosala mabetala kaka kaya muketo uti koleka nango ya Ebola watozo koloba kezo kene na suka mais wana ezali plus que Ebola. Alors ministre asali malamu ko pesa mbela wana na ba peuple congolais que maladie wana il faut te faire attention. Alors maladie wana ndenge ezaleli wana il fallait biso ba congolais to se prendre en charge. Na ba sikoyo rôle mususu ya ministre ezali il faut pesa biso ba détail. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter maladie wana? Comment to se comporter par rapport na épidémie wana ezako linga kokota awa? Et en plus, j'aurais aussi souligné que bino rôle na bino pe média yango wana. Média ezali ko pesa information vraie. Eza dès ko pesa à contrepartie mususu bombi, il faut bon informer vraiment population, azala informer et puis ba mususu ba komolata ba bilo ba komotia yango na bazolo, ba mususu po pesa mutu mbote, il faut tout aye na loboko. Bon. Biso ba africain to mesa na bongo to pesa na ko pesa ba mbote. Mais c'est un peu inquiétant, et ça angoisse, mais il faut tous avoir à disposition encore. Et plus à paniquer, local notamment dans la ville de Kinshasa, panique oui, nous surtout tant que il faut avoir des mesures surtout la prévention. Mais il faut baser la serein, batala ndenge nini ville les alliés se comporter, ndenge ni yomo ko se comporter.
zala serein ko banga te po maladie mususu wana yaka sur le plan psychologique ozo boule maladie moko boy peut-être ko komela ote yeli yo zala serein ko tia ba soin na yo ndenge osala kango soko sukola chaque fois maboko tout ça et puis se comporter ndenge wana biso pe tozo kango ka bongo mais lokola babi eza malade ezali pour ngai na kosenga ka na population to respecter marminyoso gouvernement zolo ba ko respecter ba conditions hygiéniques ba critères ba conditions bazo pesa pour respecter bon jusque là on ne sait pas ko to yoki ke ba tu muto azaki moko lelo na tongo atoki muto mususu abakisa bisusu donc biso en sorte comme ça to moni na bato ngote mais le les maladies ba bi maladie to yoki sango nango depuis ba Chine ba Italie ba France partout ezobuma batu c'est ça ya solo ezobuma batu mais biso population pona ko mi batela il faut qu'on respecte ba nini nyonso ba conseil nyonso azopesa que le premier ministre va kota ki réunion pona ko nous ba mesure gouvernement biso toza population gouvernement il faut avoir ba responsabilité na ye acha aluka ba moyen nini o ya ko batela bon mais siko selon ngai tala kaka mboka na biso ndenge zala tala ville ndenge zali d'abord propriété kutu ya pamba tozoko ko komisa ville na biso propriété bongo na maladie wana degré ya maladie wana ndenge bazo ba propagation nango eza trop rapide et puis ba mesure hygiénique awa surtout na Kinshasa wa eza vraiment au point T wana inde loko moi préoccupation toza nango yango wana mais tozo senga gouvernement asala par tous les moyens azwa yende papa azwa ba responsabilité na yepona ko batela po papa nyonso asala ka tout kwa batela bana ye azwa ba disposition nyonso esengeli pona ko batela population na ye iseza kaka na ko senga na population balanda makambo bazoloba ba condition faut qu'on respecter on a commis bati ko population azwa nanu conscience yemoko ayebe que maladie eza ya solo ezali ezoboma batu to ki basango tozotala na ba télé bazolobela ngo lokwa ba komi balobi kezawa même soki yo nanu moni mutu angote azobela mais zo ba précaution yomoko mi batela pona ko éviter maladie sinon pas et kozwa yo atango na yo ki esalaki biso pasi ngai na bangaki makasi premièrement na kotala mboka na biso vraiment ezali na condition nango hygiénique eza vraiment malamu penza te so totali mboka na biso na maladi wana et puis epesaki nga pasi makasi na kotala ke soki kuna na bamboka na bango na bamindele kuna ezwaki baza na bamoyen kotia baprovision na ndako ebongo biso baoyo bato ya taux du jour tobimaka chaque jour tolukaka biloko ya kolia chaque jour tokosuka wapi en tout cas soki likambo wana eza ya solo tozosenga na bakonzi ya mboka bayeba na kozwa déjà baprécaution à partir ya aéroport nanu babanda kocontrôler nani akokota na mboka na biso nani akokota te na bana mike baélève bakomoloba te wana eza faute ya konzi ya mboka. Pourquoi? Parce que bango bayebi ke ba aéroport nyonso batie batu bana ko contrôler pour na maladie wana. Mais bango comme expliquer batike ki muto uti poto ayeli biso maladie wana. C'est que baza na complicité que maladie kota na mboka bana posa biso to kufa. Biso toza na posa ko kufa te papa. Toza na biso ba mini peuple toza na eloko te. To mesana ko bima ko luka. Soki lelo ekoti awa to ko suka wapi ne motuna na ngape na zebisa na bakonza mboka ba ba ko prendre le camo en charge pe biso moko ba population to meka pe muke ko se comme ça la ite tous à la propre ko se protéger ko sokola kamaboko ko se protéger contre ba mi pepe musus oyo. Donc eloko nengana loba mingi yangwana pinza kolo ya wana na sepela ki vraiment na lancer appel na bato nyonso ke non bato mususu bazolo beza ya solo ba mususu bazolo bakeza ya lokuta mais lokola likambo eza ndenge wana ezala ya solo ezala ya lokuta mutu nyonso azwa précaution à partir ya ndako na ye église esika nyonso azokutana na bato parce que ezo contribuer premièrement na santé na biso bato.
ils ont contribué à la santé na biso ce qui moko ozana nous propre de la nature. En tout cas okoyeba na ko respecter ba norme wana na moni tango batu bazindaka bandako na ba quartier zindaka ba mai soko yebi déjà que mbule kobe bandi kobeta na ko se protéger pour mai côté la ngana ndako te akozwa ba brique atie déjà na porte pour mai côté atie atiki moi lidusu ki akokobimela eza ndenge moko donc to sto kinde ngwana to sala eloko moko ko protéger biso de façon que ekota na bandako na biso te na mabota na biso te. Merci na pesi batu nyonso mbote ba bazolanda ngai. Bon, coronavirus, en tout cas, ma virus wana eza mo passe mingi talaka yo momoni ba chinois niveau bazoko fakuna. Mais ti comme na mboka na biso na segana mom ngemo ebika mama mboka na jeunesse eza na lokuta. Po bazolo baka mama coronavirus mais muto ngo tozo mona te. Ba image ezo zalate. Dans eza mo comment besoin na ngo monter. Yemo ebi Congo ndenge zalaka mama kamutala kilikili. Biso tozana on attend ya occuper na coronavirus on a te pona na bango ya kosala pona ndenge ba mesana ko bimisa ba mbongo na niveau gouvernement tellement bala na ba on associé peuple mais pona coronavirus na mboka na biso mana ndimi na ngati yali ponga na sala na njili bale biso mutaso ya na coronavirus kuna soki chinois nini ba yeki na batu ba kimi na dispensaire kuna na hôpital wana général ba chinois batu ba kimi kuna dikola maladie wana mbe to moni pe mutongo te. Parce que tu as un niveau de montage à na peuple benengeni. Hein? Comment possible on parle de coronavirus un français et l'on sait combien un belge. Mais mutongo mataki kuna ndengeni na malade ngo akoti ndengeni ba se retrouver après des jours. Et ça va bloquer comment besoin monter. Donc yango onga na lobaka yango na bloquer wana coronavirus virus wana na mboka na biso Congo eza lokuta. Monde ba mema na biso Ebola. Monde ba biloko ngizaka ya ba lokuta. Congolais azalaka ande distraité. Azalaka ka distraité poto yebi makambo ezo ya liboso. Toujours kaka esprit de liboso poto yeba makambo ezo ya liboso. Ba ya boza ki dibate pona makambo wana po talaka yo moyi ba Congolais nde bala to senyika ki dibate to tala siko mboka ndenge zo kende siko to zala ndeki dibate po bayuma bana mboka ebele c'est bon na suki wana pas na biso et pas na ngandi en tout cas et sala ki biso et sala inga passe na iloko wana to yoka ki ministre alobaki pona Ebola ekoti na mboka na biso Congo en tout cas tout le monde wat bazotia ba na bazolo pe na monoko pona ko protéger na yebité en tout cas et pesi biso passe ce que za bongo vraiment Ebola ekoti na kata mboka na biso corona virus en tout cas ce que ekoti na mboka na biso Congo eza vraiment passe ba ministre en tout cas basunga biso ce que za bongo ndenge toyokaki bameka kosunga biso po tozala l'aise en tout cas tosenga na Nzambe vraiment alongola eloko wana kati na biso ekomela biso te basomba kimia kuita na nkolo. Donc bango on eza coronavirus eza na Congo te. Au moins c'est coronavirus eza ki na Congo bango balinga bazole ba précaution. On eza façon ya kolia la biso mbongo. Vous comprenez? Bango batongomba balingi balia biso mbongo. Mais vraiment eloko bazo sala o baza pe na ba famille. Eloko bazo bosana ki bazo bengela biso maladie oyo ke biso eza contagieux. Ego contaminé na biso na ba famille na bango bazo sala o bazo bengela biso. Mais bango balingaka te ke bazo basala kama na banga mabeba ko sala na simamboka. Mboka eza na ngobia coronavirus ena mte. Mutango bakenda ko détecter na hôpital nini. Nana yeba ke coronavirus na batu bakenda ko détecter. Bango pe seke bango baza contagieux. Baza contaminé. Na yepe mutalo baki bongo ye baza contaminé parce que yo yebite. Ozaka na ba tanto plutôt. Donc tout kaka c'est que yepe to landela pe na ye moko bien yepe docteur na za na corona. Po ye hôpital ni na kende ba kende ko bisake na biso to na coronavirus. Coronavirus na Congo te batika olia biso mbongo. Bazo sala bazolia biso mbongo pour rien. Batika biso to vanda Congo na biso ka ndenge za boy. Congo na ngo bien batika bengela so maladie ezalaka te. Ebola yango ba ko kanga Ebola te. Bongo coronavirus so ye ba ko kanga bango ba chinois kuna batukutu baleki biso na expérience wana bakanya ngote aona kongonde to kangango donc to tika kaka ba rimera na mabeka ndenge yake le kam pepane le kana ka bongo coronavirus ezo yana wana Congo te ce que za ko réel ke mais bango baluka ba sale fort ba arrêter yango
le seul eloko nalingaki nalobaka yango wana